Merci mingi Nabandeko Oyo Bozwami Liboso ya Engunduka ya 3W Radio Télévision Lisolo Ezali Bobo Meseno DSV Diana sur le photo de Vupertal Radio Télévision Lisolo Na pesi bino mbote na ebi eti bozali ebele bozali kolanda biso lelo toko parler sur thème nini na mpoko malelo lelo toko solola likambu oyo tokomi komona na kati na lit oyo tokomi na ba mama ebele oyo bazali koloba oyo bakomi ba porter parole oyo ya kati ya ba groupe ebele soit ba parti na kati ya diaspora ya ngonde tolingi toyeba tomoni mama na biso Kalanga soi-disant la bouche autorisée de l'Éternel nakotuna bino bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso mama Kalanga azali mosali na Nzambe to azali porte-parole ya Apareko. Nalandi na interview ya mama Kalanga nazo comprendre te ye mutalobaki azalaki ndoki asinya ba pacte na diable mais bandeko bolanda mama Kalanga kitoko bo juger ye est-ce que vraiment à se repentir à bongwami a komi mwana na Nzambe pona ba propos na ye yango balobaka moto oyo azalaka na kibondoki ata bolongoli esilaka te mama Kalanga soki yo ozali mosali na Nzambe to otiki kindoki na yo kende koteya batu na église. Mama Kalanga soki olingi obanda kosala ba théâtre na kati na ba site ozali mama mukolo ozali na bana koleka biso ya mikolo mais zwa tana yo akosalela Nzambe et non kozwa tana yo akoleka na ba site koleka kolobaka n'importe quoi ozali porte-parole ya groupe moko to ozali mosali na Nzambe ozwa na ba parole na yo na kati na ba site pe na kati na diaspora lelo kotelemela likambo ya mbongo traité de Nice koloba o esengeli oloba mama Kalanga na ebite yango balobaka ke moto oyo azala na kibondoki peut-être ya yo nano se convertir te oyebi pe Nzambe oyo zoloba te. Alors soki tolandi mama Kalanga na ba propos na ye ndenge azali koloba ozali mama na koyebisa eloko moko soki olingi opakola ba poudre na yo ochangeaka bikoti ya ba suki ozo changer ke bato bamona mama Kalanga pakoli ba poudre na ye a changer ba perruque na ye a changer lamba sika oleki na media oloba o esengeli oloba. Mama Kalanga yebisa biso rôle na yo ozali mosali na Nzambe to ozali porte-parole ou bien bon nazo comprendre te na politique ya lelo o tozali komona bato nyonso basala na deuxième république lokola ba mama Kalanga bazali soifé de pouvoir soifé ya mbongo to ebite na liti oyo soki ba makango ya bato basala na bancien président soit ancien régime ya Mobutu ba makangu ya bato eza normal babanda kolekana na kati na ba site balobaka ba biloko ya boye. Mama Kalanga na yo na bato oyo zali koloba bino nyonso bozali di nombre boboma mboka wana pe na ba pacte oyo signa ba pacte diabolique mais lelo zongi ozongi lisusu na forme mosusu soit disant que ange de lumière mais ozali no ya Nzambe te. Mama Kalanga encore une fois na koyebisa o se repentir soko lingi ba mona kayo ba poudre na yo ndengo che kende ko luka ba lipati kende ko luka ba jani kende ko luka ba batu nyonso tu ya théâtre bazana poto bosala na bango théâtre pona moni olingi filmage de trop olingi ba mona kayo
Maman Kalanga kosakana litio te. Et comme so biloba loba te. D'autre part tozali koyeba te. Mosali na nzambe to mosali na nzambe te. Position na yo ezalaka nini Maman Kalanga. Ozali maman, je dois encore beaucoup de respect. Mais quand on change ba tir na yo, yeba ke ozali ko salela nani. Lit o batu ba moni passe ya trop, mais ko ya na ba propos na yo te. Bon, nazo comprendre te Maman Kalanga na tuna, ozana besoin batu ba tala kayo, batu ba lobela kayo, batu ba jija kayo. Ce que le bagage ozala ki ndo ki osala o signé ki ba pacte. Mais kende na kati na église o banda ko sambela na nenga bo solo, kotanga ka ba verset ya Bible pamba pamba te et que oyebi yango te. Ngai nazali ko mettre Maman Kalanga en garde. Okeba na biloko oyo zali ko bimisa. Yo moko kozala responsable na yango. Tango bozala ki na pouvoir ya Mobutu, boyeba ki te ke boza ko boma mboka. Lelo bo comprendre que boza mboka ezali ya kokufa. Tango bozala ki na pouvoir ya Mobutu, boyeba ki te ke bino Mobutu ye moko alobaki après moi ça sera le déluge. Maman Kalanga tango Mobutu aza koloba honorer Ngwanda bozala ki wana. Mobutu soka alobaki après moi ça sera le déluge parce que na ba conseil ya honorer Ngwanda pe na yo Maman Kalanga ozala ko binela ye o bana ko zoba kisi na opona ko détruire ba famille ya bato pona ko détruire baninga na yo po yo zala liboso. Maman Kalanga ozali coupable na makambo ko boma mboka yo po zali di nombre. Alors tika lelo ko bima lokola ange de lumière te oya ko lakisa ke yo zali peto mais na mabe ya Congo yo zali Mobutu alobaki après moi ça sera le déluge yo ozalaki honorer Ngwanda azalaki. Alors koye la biso na ba théâtre te soko lingi ko sala ba théâtre kende ko luka bato wana soko sali lisusu vidéo na ko sala lisusu vidéo okomona sikoyo ndenge ni na ko traiter na deuxième vidéo oyo na ko sala vidéo nga na autoriser que sala vidéo ngai na ko sala vidéo comme ça okomona ndenge na ko traiter ozali maman je dois encore beaucoup de respect mais okomi ko kota na kati ya komba lokola yo zalaki lokola yo yebi honorer Ngwanda sala na service de renseignement yeba ki bien ke ba Rwandais bazo kota na kati na mboka ba ko boma biso pe ba ko zwa esika mais pourquoi tikaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba te na tango président Mobutu alinga ko pese pouvoir d'où bino nyonso bozali di nombre mais lelo bosa l'avocat du diable te. Merci na bandeko oyo bolanda ki biso na poko malelo na komi vraiment na suka mais eloko ezali Maman Kalanga nazali ko mettre en garde. Deuxième réplique na yo na banzi e ozala somo oyo na kosala parce que okeba. Merci.